babengi Congo ndenge na monde boy ezala wapi soki baloki yandi bakiyebaka ngai kompe mutu oyo azala maladi bazala inga yango moni bapublie olobi non yandi mosi akufi entre temps eza mabe mutu apublie yango bayebisi nga mpe balobi eza junior atravaillaka soki na président Masumu na comprendre te yo moko yebi tozala na problème na Masumu kala esila Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu Ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Kaka ozoko apprendre nga ndenge pe babengi gai babengi Congo ndenge na monde boy ezala wapi soki baloki yandi bakiyebaka ngai kompe mutu oyo azala maladi bazala inga yango moni bapublie olobi non yandi mosi akufi entre temps eza mabe mutu apublie yango bayebisi nga mpe balobi eza junior atravaillaka soki na président Masumu na comprendre te yo moko yebi tozala na problème na Masumu kala esila nazoluba na ye nayebi te aza moto ekolo nini ngai aza moto abandundu biso bandundu ngai aza moto ya masimanimba mpo boya na kina awa ekosengaka motuka te kana makolo bato bakangi bafufu na bango babandoya alors junior soki délégation ya bandundu bandoya ke yandi mosi akufi yo moko soki bandeko bayawa ifo lesa bango ifo boluka place ya kolalisa bango yo kozwa charge na bango yango moni ministre ya justice vraiment mes excuses ozokanga ka bakuluna na bato mosusu akokanga oyo bacomédien oyo baparveni bajunior na lobi junior tokende motika nayebi te soki nazala na nyongo na yo yaka na peta yo epui ata nakufi awa bazofilme nga eza epa na ngai soki nakufi nakotikela bana na nga kikuku oyo tia kwa mwana kitoki mosi soki mwana nalweka nalobi na yo jour na komona yo deja nalobi justice ayebi yango soki nasali yo mabe jour na kokanga yo na maboko boye moto aboya kotiela mpe poison mal éduqué éducation à revoir na yo na moto azotinda yo na famille na bino nayebisi yo toke mosika to fêter na biso année ou bien zamba sali biso grâce mais journal lelo na remarqué bapel ekoti ebele vraiment makasi bon nazoka kaka ye mozo bakena kufite naza na bomoi tout ça vraiment bozo pambola ye ngana yebi nde bozo sala na bo pambole bo batile mikolo ebele bozo pambola ye e biso na tango ngai loko nazo pambola nzambe na tango rumeur wana ezo circuler ngai pe na lalite nazaka liboso ya nzambe vraiment pendant que année oyo tozokota ngo ngai na bandaki déjà ba prière depuis octobre amen octobre so tout mobile na ngai oyebisa bino na liaka te na melaka te même lelo mama yo la kutinga bizarre na sana kati ya retraite na bongami kutu pona émission to yaka ta melaka te ajala bozo ko sanga depuis octobre en plus nga nazaka liboso ya nzambe chaque contrôle pour la santé na ye il faut azaka toujours na libanda ya mboka parce que ba docteur na biso baza a bazo sunga biso pe ndenge kaka ozoko apprendre nga bandeko 4 jours avant Dakumuda kufa basango etambolaki ke Dakumuda kufi selon famille na ye message wana affectaki ye yango ne muto démoralisaki ye vu que air moko penzo to koma ko ningana parce que comme il y a un problème à sucre ya barin bino boyebi ka déjà nzoto belaka déjà siko bakisi ba souci likolo na ngona ba traumatisme émission même ya suka sala ki azolo ba
mais bazo bo mama vambo na sa nini. Ah, mais petit au problème ni ngana parce que c'était Fabricaz qui avait publié ça. Bon. Poka boyebi congolais to apeta ba to landela ba mamute mais na ba mboka misusu balinga bakanga Fabricaz. Ah oui. Et mboko penda ba landela ka mambo penda la lettre à la loupe balinga bakanga et comment yo mutana bo mo publier ka kufi. Et famille ils ont confirmé que message wana est démoralisé qui bandeko pourquoi na beti lisolo da kumuda certainement bo milobeli o peut-être coach Abosani et grande dame Abosani ezama envoyandi mosi oui parce que yandi wana autotika biso mais batu ba publier ba pandi sango balobi ke yandi mosi akufi bazalaka yandi wana na yandi mosi o autokufa eza yandi wana oyo yo azoloba eza yandi mosi e yango ye moko bakendaki koluka ye bakende na ndako na ye batandre ye micro nde bozoka zo expliquer moto publier yango eza junior a travailler kana président Masumu et alobi pe ke bazala na ba conflit na président Masumu kala que dire Masumu mutatini mwana na publier to mwana ngo kaka connaissant que papa na ye bazala na ba conflit to na bazala na ba nini antécédent na yandi mosi yango na ye a profiter pour aller na ko nuire to ko sala yandi mosi mabe to ebite yango bomoni yandi mosi azo tomboka alobi ke ba ko kende musika et azo interpeller même ministre de la justice effectivement eza malamu te eza infraction muto akufi te bino boke na ko publier ka kufi et puis bo chepe na ba photo ngakutu bato bele batindeli ngai ba photo penza ba photo bache ba sinya ya baliwa ya yandi mosi ba cheka nde ba kongole ba mesana ko sala na ba chenzembo na sima tout ça mutu mo atindeli ngango na TikTok na lebisi te eza yete eza yandi wana eza oyote donc au fait quelque part c'est méchant c'est vraiment méchant ko sala biloko aboy soko j'ai information vérifier nanu parce que réseaux sociaux sokoza na habitude de vérifier te oko simba batouche ngata na bandi ba mamba ba YouTube aussi kana na effacer combien des émissions une fois de au mois bisinga au bon yo effacer pas ni ba effacer raté parce que bato belé sora koti na ena na guna elengeli kamango yetali ete ye l'essentiel azo ba vie na ye ndeko moko a sala émission moko période moko boyeza sur mambo moko ya buyibuyi ba 2 ans passé plus ou moins on a vu mais yo news opesing eza fake na auto fazer ko émission na YouTube abina ngabo yanga nini na l'essentiel bat batali na zagona donc en fait il y a des gens qui vivent comme ça surtout dans les réseaux sociaux et ça mala monter au nom de vie au nom ya visibilité aux après au publier et le roman aux anatinate ngana yebi bato bele ba créer ba histoire ya recréer na ba YouTube moi autant comme les ateta la ça bien té une fois déjà de moi benga lubi ma pasteur na beti le roman kuna ya Belvina Sila voilà nous se pour repelisa moto comme ça bato Sila bato Belvi ba yoka batomboka bato Sila ba yoka batomboka ba affrontement mingi bomona wana ye kuna ba lobby koto ba lobby ezalaka ba youtuber ezalaka pe ba fan ezalaka bato ba innocent ba lolenga ba comportement boye na communauté eza malamu te ba bizalela boye na communauté vraiment il faut to boya yango faut telemela yango il faut vraiment côté les babylore boye c'est pas bon c'est pas bien bande konaza parmi ba YouTube mama oyo ba sala ba émission ça ba titre ya lokuta c'est vrai bilo mususu komaka na cadre marketing c'est comme ça que ça se passe juste dramatiser pour attirer attention ya bateau mais ça ba bilo rependa na sala rapenza te en tout cas sur 100 99% ba émission na ngana cha titre lokuta te bateau balandanga ba yebi na ko peut-être ko koma na ba forme moko boye juste pour attirer attention ya bateau mais ko ya penza karma ko kosa que non muto akufi mais muto akufi te non ça je ne fais pas ça je ne fais pas et en tout cas ça va bloquer côté mais dans la communauté bon mon ba chaîne na bato belé et gagner audience ndengwana soit titre lokuta te et to soit mislead de bato na titre te en tout cas simba te pourquoi parce que il faut y attirer bato avant na banda YouTube na yebi frère moko
na autant comme on a été parce que chaîne na épée yebani enfin notre travail na chaîne ndeko na chaîne wana yebani so na tangi ba do yeba na la mais pourquoi bochaka ba titre le kuta boy de lo gut pe ba isa ko landa ba émission na bango ya mwana abi na ngabo ko ba Rolanda neni faut OK na ngo bo ba landa so OK na ngo ba Rolanda te en fait c'est ça donc pour dire que to ko pas ça mamneti ba to mususu pour na to gagner popularité mais ils ont tinate lisuma mukeza ate lisuma munene za na za parfaite mais surtout na ba marambo ezangati na intérêt et plus grave na marambo nzambe na za na intérêt na ya kana na okosa likambu na ya na kaka na za na intérêt vraiment c'est ça bande koto tika bizaleli oyo et yandi mosi est en vie période moi bela makasi to yebi akena ba soin na Afrique du Sud donc il le azalaka na babenga oni na kenda ba contrôle boyeki nde mosi na lobby abima mingi libanda mboka pour ba contrôle et longévité na ye longue vie à lui et nzambe a continué ko pesa ye mikolo ebele na se na moi pe abatela ye et les pauvres en tout cas yandi mosi tanga bela ba tunyoso ba yebaka ki yandi mosi akufi modèle akomaka nzamba malamu et c'est pas lui qui est mort c'est yandi one qui est mort kande botuko loba koyoka ye wana aza osilika hasard aussi, les Canadiens, on s'en a raté. Que Dieu nous aide. Sinon, abonnez-vous massivement sur MDG TV. Mafuta Yassika. Moi, c'est la grande dame. Namoni Balasima. Des bonnes choses. Merci, au revoir. Bonne année. Meilleure vie. Bonne chose. À vous. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yassika, Mafuta Yassika, Mafuta Yassika.